Peuple de Dieu, partout Bozali, Zambalola, Apambola Biso. J'aime votre serviteur, le prophète Bachibomolo. Naye, les bosso Nabino, pour partager les binos messages. Oyo, de la part du Seigneur. Nainaï Bisaba Nanzambe, moment toza nango, eza moment ya kolala pongi te, pe moment ya konimba te. Zwaka mingi temps ya kosambelaka ensemble na famille. Tobondeli avant tobanda message na biso. Mosantu na Israël, Zambe na bomoi. Moment oyo eza moment na yo. Kolo tika ete ba oyo bazolanda biso babika loboko na yanguya. Pe kimia oyo mokili okopesa te yo pesaka yango. Tolongoli malade, tolongoli kufa, tolongoli accident. Eza musika na biso par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pesa biso kimia, pesa biso solution na problème otoza nango. Par le nom de Jésus de Tolobi. Amen. Bien-aimé, naina bisayo message oyo eza message ya bana nzambe nyonso. Eza na ba problème moko ezolinga yela biso. Kolala te yo moto yo oza mwana nzambe, oza na elemo na nzambe. À chaque fois zwaka huile d'olive sambelaka banda koboka na entrée ya ndako na yo. Partager message oyo banda koboka na ndako na yo na entrée ya porte. Ozo boka yango, ozo déclarer mingi. Yo moto ovani na France, ovani na Belgique, ovani na Espagne. Eza na mouvement ya tremblement moko ezolinga salema. Nazo bondela namoni na 3 pays oyo na cité mouvement ya tremblement esalami pe bandako ekwei pe kokuta bato na kati ya bandako ya kokufa. Tremblement esalami bandako eningani. Zamba ebisinga bi eza makambo ezolinga esalema na France, na Belgique pe na Espagne. Namoni ba tremblement esalami na 3 pays oyo na cité. Pe na kati ya tremblement ekuti bato na kati ya bandako. Bandako, ba appartement, ba immeuble ekwei pe ekuti bato na kati ya kolela pe bato bakufi. Zamba lobi eza ba préparation oyo monde ya mokila molili ezo préparer. Eza na couple moko. Namoni bango bakufi na kati ya ndako na incendie monene. Couple wana Zamba pesinga référence na bango. Baza ba Congolais ya RDC. Mais baza na ville ya Lille. Mais tozui référence ya ba kombo na bango te. Fallait totanga yango. Babondela makasi. Bauti koleka na ba problème moko entre mwasi na mobali. Ya ba compréhension makasi. Na kati ya ba problème wana bafungoli porte d'entrée. Bafungoli porte d'entrée na famille na bango. Le diable azo préparé bango fox ya incendie. Gloire à Dieu parce que bana bakozala épargner. Gloire à Dieu parce que bana bakozala épargner. Bien-aimé, eza message mokie Zamba pesinga.
na kati ya chaîne na biso video voice oyo audio oyo ekoki kokoma na maboko ya couple oyo tozoloba bauti koza na baincompréhension makasi comme si nzambe apesaki biso nzambe alingi bango makasi mpe nzambe ayebi bango aza na besoin mobali azongela mosala na nzambe mobali abandaki kosalela nzambe mais moma moko mobali bolembu mpe bafaiblesse akomi entouré na bacamarade eza comme si nzambe apesi entouré na bacamarade kokende komela bamasanga kopengwa ebandi deja komema ye na enfer le temps wana diable aza na préparation ya kosala ye mabe parce que à chaque fois bango na ekimi ezali te bacompréhension bitumba mpe kozanga kimia diable azoprofite foxi ya incendie eneutralize ndako po ete ezwa mwasi na mobali emema bango na séjour de mort kopartage message tanto na bolingo na nzambe nzambe alakisa biso signe mais tozwi bakombo te ya famille wana il faut kozwa temps ya kopartage mpe na se ya kopartage kokomela bango nayebi ke nzambe ntango alobaka ce qu'il faut ekomela bato oyo bakolo message oyo ekoki kokomela mpe bato bakoki koyeba mwa histoire na bango nzambe apambolo moto ovandi na France na Belgique na Espagne banda ta ya prière loba na nzamba protéger libota na yo loba na nzamba protéger vie pe famille na yo na kombo na Yesu Kristo Masia po ete likama ya mabe ekoma te na tremblement oyo eza préparé na 3 pays autocité eza préparation mabe sacrifice ya mabe oyo ezolinga esalama na 3 pays wana nayebi te nini ezolinga esalema est-ce que élection est-ce que temps parce que na moment oyo mouvement ya temps oyo eza mouvement ya sacrifice oyo mokili ya molili epreparaka mpona komatisa pouvoir na bango na mokili ya molili et mpona komatisa pacte na bango na monde ya molili zwa temps ya prière zwa temps ya koluka zambe naza na partage moko na Mathieu nalingi natambola na yo ya koyebisa mwana nzambe oyo azoleka na moment ya trahison oyo azoleka na moment ya trahison kozwa déception ya bato eza na ebele même na kati ya famille baza na bajida attention na jida jida azalaki na Christ jida tambolaki na Yesu jida azalaki moto oyo abandaki kotambola partout Christ azalaki jida bazalaki mais suka nango jida azwaki temps ya kotrahir mpe koteka Christ aza nzambe na baboyi nayebisa yo ebele na bafoyer na kati ya bafamille toza na bajida ebele na kati ya bacouple baza na bajida ebele meme na misala baza na bajida mama mon frère ma sœur se confie vie na yo na nzambe se confie vie na yo na nzambe babetelaka moto lisolo ya parcours ya vie na yo te eza na ebele ya bana nzambe lelo bozo se retrouver baopportunité bozwaki ekwayi bino pourquoi parce que kati na bino boza na bajida oyo bazoteka bino boza na bajida oyo bozotambola na bango ozomona moto yo benge ndeko ami intime mais aza jida oyo partout akendaka azokende koboma mpe kotrahir yo koboma mpe koteka yo kokende kobeta masolo ya vi na yo epai ya bato mosusu bato oyo oyebi bango te jamais moto azali ami selo bino nde bobengaka jamais moto aza ami akozala ami lisusu ya binemi na yo namona moto azoprépare mariage mais aza na bami intime abeteli bango masolo ya vi na ye mais bakei batrahir ye namona moto
basalisi fete me bato abengaki ba ami basepeli na lipambola moninga te basaleli ye cadeau ezali me bazwi cadeau wana batie poison na kati ya cadeau me moto akoti na kati ya mariage mpe moto akufi namona moto amati na promotion na mosala me na kati ya mosala oyo azali komatamati promotion asalisi fete abengisi bami yakanisi ke bami oyo bazobengana basepeli na élévation na ye zokande bami baye baempoisonne mpe moto akufi namona mutu na kati ya famille abomi moninga ndeko na ye mpona un peu jalousie. La jalousie est juste eregistraka na mokili oyo bato tozotambola tozolia na bango ebele baza bajida baza bajaloux. Il faut keba, il faut tambola na ekenge na se na moi camarade ya malamu eza yesu ebele bacamarade bakenda kobebisa bareputation na bango ebele ya bacamarade bakenda kotrahir ebele ya bacamarade baza bajida bakenda koboma vi na yo mposala bango ezali bamona ko lisusu na se na moi te baboma yo kufa. Bible ezobisa ngai na Genèse chapitre 37 ezalaki na mutu Jacob abotaki 12 fils et fille moko lokola 13 na kati ya famille na ye azalaki na mwana abandeki kolinga mingi Joseph abandeki kotongela ye bilambo ezalaki ya chair de tout le temps azotongela moninga bilamba ya chair azolakisa affection epai ya mwana bandeko babandeki koyina ye mais loko Joseph azalaki nango ezalaki sentiment ye azalaki toujours famille bandeko na ye bayaya na ye bandeko na ye bana papa na ye mais komi mokolo moko kobeta masolo ya bandoto koyebisa bandeko babisi finalement yo nono papa azolinga yo c'est que yo lisusu ndoko za nozokanisaki yo kokonza biso selon l'explication ya songe ya papa eboti susu jalousie trop de sentiments batimoli libulu mpona Joseph trop de sentiments esika bato azolakisa yo bolingo te mais yo ozolinga osalela sentiment. Mon frère, ma sœur, sentiment ememaka mutu na kufa sentiment emema na libolo. Joseph na trop de sentiments bazwi ye bakotisi ye na kati ya libolo eloko ezangaki mpo bakunda ye ezalaki mabele parce que bakunda ye histoire na ye limwa kati ya bandeko na ye bazalika na mposa balimwisa histoire na ye nini bandeko ekomela ye sentiment. ebele ozokufa lelo mpona sentiment moto azolakisaka alingi yo te me yo ozopusana toujours pembeni na ye moto ozokaka azotrahir yo me yo ozopusana pembeni na ye kosala ye mabe te me longola ye pembeni na yo moto ozokanisa ke ozoyoka bazobetelo masolo na ye ya mabe me ozosalela lelo sentiment ebele baperdre baopportunité mpona sentiment longola sentiment bengana jida pembeni na yo akende kozala na jida pembeni na yo kopambolama te kozala na jida pembeni na yo oyebi te mpoma lisolo ekomi kuna ndenge nini seke oyo azopusana pembeni na yo azolia yo sese ye nde aza jida mpona yebisa yo eza na mutu moko nasepelaka alingaka koyoka bato te mayokaka nzambe c'est bien-aimé David. La Bible nous dit David aye kotika biloko epai ya bandeko na ye. David aye kotika biloko epai ya bandeko na ye. Bandeko na ye David amoni Goliath azo défier Israël. David atelabi pourquoi binoto bozobanga ye ngana okoisa ye yoka bandeko ya David. David itika longwa. David itika yo nani yo mona mukio mikolo bavandi yo zo ngolo banini kanga mona kona yo yo kokoka ye yo zanani ozo lukani mwana oyo oyo utika biloko zonga tous les temps bandeko na ye
baza koempêche David akoma liboso ya roi mpo ayebisa roi ke nakokweyisa Goliath. Mais David ayokaki bango te. Lokola azalaki na mission na ye ntango aye amoni babi non nga na miyebi oyo naza. Même bango bazondima nga te, bango bayebi nga David ya ndako mais bayebi nga David ya zamba te. Mase ozotambola na bato ozolinga obetela bango projet oza nango baza kodécourage yo ozokokosala yango te. Pourquoi? Oza na bato oyo balinga te évolue bazoboma moto bazolingaka toujours finana. Pourquoi? Parce que oza trop batou, oza trop batou, oza trop batou. Yo soki vi omona ke soki bato na bazate vini kozala te yango ozozala ndenge ozalelo. Yo soki bato na bazate moyen vini évolue te yango ozalelo. Kanga crois seulement mindima ndima grâce oza nango ndima oza nango kabona na batraite kabona bato bazolinga to évolue kabona bato bazolinga to poussa na pemeni ya roi poussa na pemeni ya roi sala lokola David kende koyoka bango te yebisa Saul ke na kokweyisa Goliath. David andimi risque malgré bandeko na ye soka yokaki bango mais Israël nge kweyisa Goliath te. Yozo kweya lelo po yokaka Juda po yokaka Juda yoza na ba conseiller à solo c'est Jésus-Christ de Nazareth. Conseiller à solo, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas que moi, si nous avons conseillé, au coup de Jézabel. Ce n'est pas que Yokaka Batu, au Yokutana Jézabel, au Yokutana Mobali Amabe. Tantôt, ça n'a Mobali Amabe, mais le problème est allé croire en Jésus-Christ. Kabouana na Jida, Longola Jida Pemena yo, croire seulement Jésus-Christ. Na inebisa mutu moko aza awa. Jida tina fin année oyo kabwana na ye kabwana Jida koyo kamutute yo kanzambe zala na détermination récite koya la vie na yo et si ka échouaki récite koya soko kabwani na Jida oyoki nzambe moyoki batute récite koya na vie na yo Yesu akotambola na yo nde récite tala bato batambola na Yesu mokolo moko bibezo bisangai Pierre aluki mbisi butu mobimba yoka valeur ya Christ azwi te butu mobimba Pierre na file na ye azobwaka mbisi aza te Pierre alembi alingi akita Christ aye Christ ayebisi Pierre alobi Pierre pesanga file pesanga bato Yesu akoti Pierre ayoki Yesu apesi ye file kana mai oyo Pierre abande koluka mbisi ezwaki te ntango Pierre azwi vi na ye azwi bwatu asose Christ akoti kana memi mai mbisi tondi monianga nayebisa mutu moko omoi ntango okabwa na Jida zwa vi na yo pesa yango Yesu zwa pense na yo pesa Yesu zwa baprojet na yo pesa Yesu zwa préparation libala na yo pesa Yesu oyo eswaki te lokolo ozalaki na bajida mo esimba ezalaki te mais lokolo otikali yo moko kolema na problème wana te pesaka Yesu sala lokola Pierre sala lokola Pierre sala lokola Pierre tango pesa Yesu ozo évoluer tango pesa Yesu élévation tango pesa Yesu réussite tango pesa Yesu bénédiction tango pesa Yesu lipamboli pesa Yesu vina yo kabo anashita pesa Yesu sikovi okomona réussite na mois d'août okomona réussite na septembre okomona réussite na octobre réussite na novembre réussite na décembre 2024 tiesila restauration réussite kake sika eshuaki po bajida bazalaki tango zokabwana bango kolema musala na te continue réussite na yo eza wana c'est votre humble serviteur le prophète Paché Bomolo. Que Dieu vous bénisse. Numéro nabiso zali plus 243 89 227 44 47 plus 243 89 227 44 47 Zambé Nabikolo Apambola biso. Ciao.